wana ebiso vérité nde navandi ka boye nakobando détailo ba mouvement nga nazala ba petit ba musicien nasimbela bango ba guitare na lingela bango basi nikela bango ba catch oh mais elo esala nga pona lo ba vérité nabie so na otambo na pona lukanzela mo bo so tinding mutu ko tola kisanga TV nan auti ejen kanza to vanda ba ebisinga to vandi bo to mela mais amoni mo mo small le katindi ma kelinga na mo siwana yo a besoin yeba o yo ana oposa na kina sali mission tant na okenda na loko epa na dej s'il te plaît na tout maman comme on a maman pardon au moins place ba to vandi wana vena ngamo atinga na benga mais yo lingano yete na biko boya mais nana musala mo fona zo epa na eza très important yo so ye solisa ataka normal ponga kana zo lo na oposa na sala bon et puis na bando ya na basi mais ngana ndo so la déjà pona eba yelo na oluka au moins lo on a so na comprendre bien ozo kangamana wera o soutenir wera son par rapport à mambo ekomi po wera beta zini pamba pamba ozo pe chance wera mema o poto ndenga mema ba journaliste msusu na deji wa Congo déjà na on a famille à poto wale et puis na famille bien monde na bo kaso ngana bo rara matika so za komba mama na ngasiko fota la famille onga kolina ya famille comprendre de la forêt sui koke poto amemanga ngana na ni po wera memanga aux animateurs culturels. Les animateurs culturels, mais M. Sofia Zouara des fois talanga. Dans Wera, à même bateau, n'importe à combien un pengai parce que na mutu na ipe musana ngai. Et puis poni na côté marambwana, na côté marambwana poka Wera za Wera te. Powera aza Wera ya Congo, cela veut dire artiste musicien congolais. Au libanda lelo soki totala ge mission mo ya faire lekai na libanda bo bayamba ke faire alo ba français. Toi tu penses que baton ba mon affaire on a ba boule faire ya maman ba on a papa bon. Ba boule faire nani? Ya Werat. Ba fali pour pas ya rapper maison mère. Donc na koti marambona te po oui, on a côté marambana pour na respect artiste. Et puis na côté yango po ezalo wa na deje bakungu ofingi musicien. Lelo devoir na ngai, devoir na ngande na fandi. Ba check on a liste c'était parce que neto ki ma solo ba journaliste nande ba soutenir héritier po héritier za ba concert belé libanda au voyageur ke beta lo yo se retrouver na liste ya na te ba journaliste na on créer rando. Na ifsi so lingi mtakufa na poto. Ok, beta siko. Papa chéri ko tazwa contrat ya Bercy. A beta te. Jibe mpia na koto abimbo ko basoso bantaba bambwa. A beta te siko boni bo perdre mutu na famille congolaise, mutu mo bono to boulete no to chekate. Ah na deje ba kuma ramni bolo ba combattre na basisi maramna ba onte. Bazana no. Bazana combattre. Ah ouais, ngana combattre musique. OK. Combattre musique ça veut dire na lobaki on déjà la saki appelle muto aussi mba wera. Bo finga ngai musenzi. Salité azo profiter le nandimi na ozong sabino na nzela et puis na lobaki boy journaliste nyonso ya mpoli abosa na artiste musicien. Ponga na bandi démarche déjà et comment faut mo bengi ma oui on a besoin na yambo bien la matika son. Pour comment déjà le bandit démarche à diaboliser bateau moni Blaise Alingi café noir de la Norvège n'a pas tout mbombo bo comprendre maso matika songo lo balo alors bana munoro na moko alors ça la campagne na mabe ya ba journaliste pas musicien na lobi bien ba journaliste ya mabe cela veut dire ba o bien ba yamba bango comprendre yana batu musuke po benga ka Sankara ba obinise rumba chacho menga so na bengi via yamba matkas kasongo wana sove mais mutu ba petwan dave yamba ekana solane bien na deji ba Congo CV na mboro ya Congo o yo anango bango ba nango te to mi pesa no vale yo tango sa TV bango ba Québec école vraiment de temps le école université te école you a déjà na TV et puis dans internet beton okuta na bango batala déjà na TV donc ba non na somo na o sko yo ko se laisser faire te na bango pour bango banga déjà baba fanatique na donc pour na we ranson to ke na bango likolo omoni we ralobati de la forêt alobati nga na vandage mususu na to beta li solo mon boy na vandage mususu piaka na poche nazala na 2000 francs 2000 francs je te dis des dollars na va na mbetu boy siko yebika nga nazala nalia 2 fois nalia na temps nalia na poko siko fana dame na poko moi maki mo bani mo sucré nataka boy 20h
téléphone na ngai sonné sans carte kunta benga oza na bien fait na parler hier la samba na la samba bo première fois na vie na vana de la forêt bo monde to vandi bo to vandi bo de la forêt lo ba simba ngai abetanga bo via lobby ngana yo kaka vie na suka nango kota na ka na koti na kara vie liboso ngana sima na ba wewa café musique vep singa obaye whisky ba chelo butana bite pose na obela te fo baye whisky na bite pose na obela na suka nango bo ba mettre katarata ya to bima libanda boy na lo ba ko ba photo on en Facebook ba photo en Facebook présenter moi enveloppe de via solisanga et puis après sanga cop mobo et solisanga sko mwana mobimba so na za esko zo bato mwa mabe we wa pa ibani ba journaliste bele ba lekinga pe ako benga pe bango ce qu'on a vanda ya mpiaka et puis mbongo na zwa e danga na futa 3 mois et puis natika na futi na cameraman faut ba matika so futi la nda comme ba futa 3 mois merci beaucoup en tout cas Nasir batutu ba landi biso monde entier bandi biso na Irlande na moni wana bijungolo ediakam motema ya mboshingolo kana kati ya Irlande wana moni Franklin Moleka en tout cas ba mbote na yo sikota la biso depuis Irlande d'habite Picho Pacha sotali konko na Norvège Merimbate vienangai et maybe deux chotoroutes papika bakiriku binoto ana Stella Kasongo la merveille mes enfants. Merci beaucoup Nesika Kitoko Cardo Bayambi biso na banda to na balari na espace Kitoko la durée et pas ya professeur Victor en tout cas tarelo ka professeur en tout cas kimia musique à Kitoko bo beta toura samedi dimanche orchestre betara net dimanche au sobe beaucoup taillage no bombenga a Rosala wana donc samedi à lobi tozana bana ya vive la musique nouvelle écriture ya papa papa Kofi Matike biso artiste donc to soutenir bango et ça bien au petit tour lobby na balari lobby samedi parce que l'autre déjà vendredi lobby samedi au petit tour et ça la bien makasi donc to kutani prochainement botika malamu na banda kuna Boss Maurice Premier Diego Cao les bâtons de Moïse